batikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, Compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Bonne semaine à votre labino, merci pour vos bébés, la télévision, la vidéo pour la colonne d'info. Linga la journal, il y a peuple pour la peuple, tout fond la journal pour nous sommet extraordinaire, il y a Sadek et Salemaki week-end de Kikuna na Lusaka na Zambie et pas wapi ba dénoncer ba manœuvre ya Rwanda contre mission il y a Sadek selon communiqué Oyo et Zalaki publié Ndenge héritier mapine ma pesibino précision. Sommet extraordinaire, il y a communauté de développement, il y a Afrique australe, Sadek na Mokose et Silaki week-end eleki na Lusaka, capitale ya Zambie et pas wapi ba chef d'état ba dénoncer ba manœuvre ya Rwanda contre mission ya Sadek na République démocratique du Congo. Wana ezalaki bongo na communiqué oyo ezalaki publié na suka ya misala après kozala informé na ba mission ya Sadek na République démocratique du Congo pe na Mozambique ba chef d'état ba talisi ke déploiement ya Sami du RC ezali bongo conforme na pacte oyo ezala créé na Sadek pe na défense mutuelle ya bamboka oyo bazali ba membre bosimba ke sommet ya Sadek oyo bango basepeli na non prise en compte ya demande ya Rwanda et pas ya conseil pe sécurité CPS na mokuse ya Union africaine PCPS yekutu asengi baye bana commettre un matériel fa Force africaine d'attente entreposée na Cameroun pe na disposition ya République démocratique du Congo. Rwanda asalaki bosimba mikololeki ba démarche auprès ya Conseil ya sécurité ya ba Nations Unies pe na Commission ya Union africaine pour na ba instance oyo ba na kondimate mission militaire ya SADC na République démocratique du Congo. Beta bongo masolo ya président sud-soudanais oyo aza ko séjourner awa na bi province ya Kinshasa depuis mokola dimanche 24 mars na après-midi et pas wapi amba make pas premier ministre Jean-Michel Sama Nadine Asso na muya la pesmino précision. Nabokitine na avion na aéroport international ya Njiliye na ni président Salva Kiir Mayardit de Ayambamaki kitoko epa ya premier ministre Jean-Michel Samuel Konde Kenge oyo na ngambo na ye azalaki accompagné na quelques membres ya gouvernement na qualité na ya président en exercice ya communauté ya ba état ya Afrique ya Est EAC na mokuse communauté oyo epa iwapi RDC azali ko faire partie président Salva Kiir na programme na Kinshasa to akozala na tête à tête na homologue na ya République démocratique du Congo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo to bandike ba kozanga kolobela te agression rwandaise sous couvert ya ba M23 na partie est ya République démocratique du Congo bosengeli koyeba ke le 24 novembre 2023 kuna na Arusha na Tanzanie président Burundais Evariste Ndayishimiye apasaka barène na ye ya présidence ya sommet ya ba chef d'état ya EAC et pas ya homologue na ye ya Soudan du Sud Salva Kiir Mayardit oyo azali na tête ya communauté oyo na mandat ya inane ya motu ya ezali ke Salva Kiir Mayardit azali élu président ya Soudan du Sud depuis année 2011.
Namasom Souba que président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoye ayambaki week-end et l'équipe informateur Augustin Kabouya Masolo Nabango et tournaki autour de la tractation pour la formation du gouvernement héritier mapine ba détail. Ba éloge ya président ya bureau d'âge Christophe Mbosonko Diampwanga et pa ya informateur alobi ba responsable ya parti politique oyo to ba regroupement nyonso ezwami na kati ya union sacrée bazana confiance na secrétaire général ya IDPS Oyo azalaka nommé informateur boyebi ke batan oyo informateur azali kosala mosala ba agitation ezali mingi kasi bosimba ke calme pe ezali ndenge Christophe Mbosonko Diampwanga alobaki liboso ya bapanze sango na suka ya masolo na bango elongo na informateur Augustin Kabouya oyo akordaki masolo na plateforme na bango AACRD boye action ya ba allié ya convention pour la république et la démocratie pour na président ya bureau d'âge Christophe Mbosonko Diampwanga atalisi ke ba relation ezali bien elongo na informateur pambate azali ko consulter ba parti pe ba regroupement nyonso azali ko tenir compte na ba grand to ba parti politique te ye azali ko consulter ba to nyonso alobi baza na confiance na secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya pe ba to nyonso bazali ko sala e confiance pambate mosala ezali ko sala malamu azongela ki pe kolobela contenu ya échange oyo azwaki elongo na informateur le président ya bureau d'âge atalisi ke informateur azana mission oyo azali ko continuer yango ezalaki bongo tour na bango po bayeba na kozonga deuxième fois ko confirmer ke bango balobaki oyo nyonso balobaki pour la première fois kaka yango bazali ko continuer bazongi lisusu conformément na instruction oyo bauti kozwa epai na ye po na makambo nyonso oyo ezali ko salema. Tebeta bango masolo ya conférence épiscopale nationale du Congo 5 ans na mokuse o ba pesa ki position la bango par rapport à lever ya moratoire ya peine de mort dans la République démocratique du Congo Bolande. Levé ya moratoire, ya peine de mort na République démocratique du Congo ezali ko benda ba réaction ya ndenge na ndenge conférence épiscopale nationale du Congo bango ba lancé appel pour na abolition ya peine de mort na République démocratique du Congo selon communiqué moko Senko abimisaki balobi bazali consterné pour na décision oyo gouvernement congolais auti kozwa pour na kolongola moratoire et exécution ya peine de mort moratoire oyo esali 20 ans na République démocratique du Congo bango balobi avec beaucoup d'espoir pour eyeba na kokoma na abolition totale ya peine de mort kasi ezali bongo ba archevêque pe ba évêque membre ya conférence épiscopale nationale du Congo bango balobi na nzela ya mission prophétique oyo epesameli bango bazali kotalisa bobangi na bango po na question oyo pe bazali kotalisa to ko lancer appel to engagement inconditionnel pour la défense ya vie pambate abolition ya peine de mort na République démocratique du Congo nde ezali eloko oyo bango babandai kozela balobi bazali conscient que ba acte ba traîtrise espionnage oyo ezali ko baby samboka population ya République démocratique du Congo azali kokuta na makambo ebele ya mabe par rapport ya makambo oyo kasi guerre oyo ezali imposé na République démocratique du Congo ezali ko obligé na bakonzi ya mboka baluka ba voisin moyen pour na komema kimia peut garantir intégrité territoriale nationale na République démocratique du Congo ndenge bango bazali kotalisa boye ba membre ya Senko bango batalisi to bakumisi ba effort oyo gouvernement azali kosala na ngambo na ye po na ko déployer pe kosuka kimia pe sécurité ezonga ba zone oyo ezali sinistré kasi oyo ba groupes armés bazali kosala nyonso wana ezali kosenga ba effort ya gouvernement kasi bazali animé na certitude que vie nyonso ezali sacré pe d'unité humaine esengeli ezala protéger bango bazali kotalisa ke recours na peine de mort ezali vraiment malamu te nde bazali kosenga na gouvernement ya République démocratique du Congo ayeba na ko abolir peine capitale pour na ba crime nyonso oyo bango basali nyonso ezali signé epai ya Monseigneur Marcel Outembi oyo azali président ya conférence épiscopale nationale du Congo. Bourgmestre de la commune de Kalamu a Zalaki samedi 23 mars et l'équipe na terrain na cadre ya Salongo Kobanda na bureau na eti na place des artistes pa wapi banda ko sala Salongo Stéphane Skande Azaki Simasima na bango. Culture ya Salongo na ville province ya Kinshasa et Kotola Charlie Luboya Makopo bourgmestre ya commune ya Kalamu accompagné na quelques conseillers communaux pe ba brigade ya assainissement ya commune ya Kalamu batambola ki bisika ebele
pona kosala salongo ndenge bozali komona na bilili. Mosala makasi ezalaki bongo na place des artistes na Victoire. Awa tika na yebisa bino ke soki kaka mbula ebeti place ya kontia makolo ezalaka te. Baka niveau nyonso ekomaka boucher, mai etondaka wana. Population atondaki na esengo komona Charlie Luboya ye moko en personne kokita na terrain. Na ba conseiller communaux na ye ba élu du peuple sur instruction ya patron ya Kalamu Charlie Luboya Makopo ba brigade ya assainissement balakisaki de quoi ils sont capables. Batombolaki badal nyonso o bozali komona mai ekomaki koleka kitoko ndenge moko ya baleki ya nzela apesaki ba explication. Pour remercier beaucoup maître à Kalam na actu esalami lelo. Awa mai bande koleka na te. Donc mai vandaki vraiment ata circulation ya batu nyonso zo leka zo lela. Mais lelo aye ko rendre biso un bon service. Donc omoni vraiment mai lekani. Moko ya ba conseiller communaux atelisaki ba difficulté oyo commune ya Kalamu ezali kokutana na yango. Mais ça dit vraiment est très important pour la commune ya Kalamu. Vous voyez, il y a longtemps que Kalamu est allé délaisser le gouvernorat qui fait en côté. C'est là qu'on est salité mais quand même on met cette initiative il y a Musala Musala et allé vraiment par action il y a Kokumisa. Nangambu na epe Charlie Luboya bourgmestre ya commune ya Kalamu asengaki na ville ya Kinshasa batia bango maboko pona kosunga bango assainissement esalema kote oyo batinda bangé na bango pona ba décharge oyo ba évacuer yango. Katoko déplorer et tolongoli yango mesiko décharge on est limité par des engins à recharger, bien qu'on a de petits moyens quand même pas dans tout cas, mais pas dans négocier engins c'est pas facile. Très souvent, par le qui non, on est pris, pose la tête jour. Or, ce qui est déjà salité, et puis la Katia à Caniveau, et comme il a Mokili, il fait sa image pour la salité. Betawango masolo balève complexe scolaire maman Pemba Oyo et longo na fondation Mbungu Bango penza basal qui visite guidée week-end de l'équipe kuna na kin marché il y a de bonhommes héritier mapine miladilan wazaki na compte info lingala. Na complexe scolaire Mama Pemba, ba enseignement ezali ko pesa manandenge akosakana te bosimba ke école oyo ya fondation Nerombungu ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso bana bazali ko yekola na ndenge akosakana te. Weekend eleki délégation ya ba élèves ya premier p deuxième maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki na supermarché oyo ba bengi qu'une marché ezwami na quartier de bonhomme na commune ya Matete pona kosala visite guidée enfin que bana bakota na supermarché batala biloko ndenge ezali kotekama batala ba client ndenge bazali kokota pona kosomba nyonso wana ezali ko contribuer na enseignement ya bana oyo bazali kopesa bango na complexe scolaire Mama Pemba bango kuna basangisaka théorie elongo na pratique bosimba ke délégation ya ba élèves oyo ekambamaki epai ya madame directrice ya complexe scolaire Mama Pemba Toto Kianga oyo atambusaki ba élèves bisika nyonso azali kotalisa bango biloko nyonso ndenge elekaka na supermarché ba élèves oyo batondisamaki na esengo pe savoir na bango ebakisamaki. Kaka sur place na supermarché oyo ba élève ba tunaki pe ba question epai ya ba enseignante na bango pe bazwaki biyano ya ndenge na ndenge curiosité ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba impressionnaki même ba responsable ya supermarché oyo ba monaki vraiment que bana oyo ya complexe scolaire Mama Pemba bazali kozwa enseignement ya qualité pambate mituna babandai kutuna e kadraki na esika bango bayaki kosala visite guidée na supermarché oyo na quartier de bonhomme na commune ya Matete. Nyonso elekaki vraiment kitoko complexe scolaire Mama Pemba toujours likolo école ya fondation Nerombungu ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso ezali esika malamu yo parents okoki kotinda mwana na yo okozala de cité akozwa enseignement ya qualité pambate complexe scolaire Mama Pemba ezali vraiment école moko kitoko pe ya malamu oyo bana esengeli bayekola nyonso na effort ya yemoko honorable Nerombungu oyo azali kosala éducation ya bana cheval de bataille na ye.
totikala kaka na masolo ya complexe scolaire Maman Pemba pour la koyebisa bino ke élève ya complexe scolaire Maman Pemba bango lokola bomesano basalaka culte chaque lundi kuna na siège na bango ya école aux mingi penza na quartier Bikanga kuna na commune ya Kisenso la Diland wazaki na compte ya Folingala. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation Nerombungu bamipesaka toujours na makambo eteli mosala na nzambe bosimbake lokola école oyo ezali ya fondation Nerombungu lokola initiateur na yango yemoko honorable Nerombungu azalaka évangéliste itinérant batiaka nzambe toujours na première position ndenge kaka momesano ya chaque lundi bademaraka toujours na culte d'action de grâce ezali pona kotika poso na bango mobimba na maboko na nzambe enfin ke nzambe ayeba na kosunga bango pona mokolo ya lundi 25 mars 2024 bosimbake culte elekaki kitoko bayembaki bakumisaki nzambe pe baadoraki na ndenge kaka ezalaka lokola momesano tomonaki ba personnel nyonso ya complexe scolaire Maman Pemba basanganaki pona kotika semaine na bango na maboko ya nzambe boye prédication esimbamaki epai ya révérend Désiré Ngina oyo azali professeur ya cours ya religion na complexe scolaire Maman Pemba ye ateaki bongo na mokanda na Matthieu chapitre 21 verset 1 à 3 alobelaki likambo etali élévation lokola ezali semaine ya passion alobelaki makambo ya gloire ya Jésus oyo Jésus amataki na punda azwaki succès kasi Jésus azwaki gloire bosimbake mpunda oyo azalaki ya kokangama ezalaki eloko ya pamba kasi lokola Yesu amataki likolo na yango talatina punda azwaki succès lokola semaine ya passion message ezalaki capté 5 sur 5 epai ba personnel nyonso ya complexe scolaire Maman Pemba oyo ba assistaki na culte oyo batondisamaki na sengo par rapport ya prédication oyo epesamaki epai ya Désiré Ngina ndenge ye moko mote ya mokolo expliqué na micro ya Info Lingala. On a tozwaki comme thème élévation. Temango euti wapi? Tomoni mpunda oyo kangama na mama. Mais Yesu aponi kaka yango po aelever yango et memaye Yesu azala na gloire kasi succès za ya punda. Lopona ko benda bana na basali ya Mama Pemba bazala branché na sango malamu na Yesu ete Yesu aelevaka mais aelevaka moto oyo azali désordonné te na moto oyo azali humble. Complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation Nerombungu bazali ko batela toujours ba valeur chrétienne ndenge kaka bino moko bomonaka awa likambo ya nzambe nde batiaka liboso yango réussite ezalaka toujours na complexe scolaire Maman Pemba na misala nyonso bazali kosala. Compagnie africaine d'aviation CA a présenté ma vœu de meilleur client na nyonso. Ah oui, atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission amipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tubisa bino ke Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King ya komela ya kitoko pe eza bongo traité na ndenge moko kitoko biolis yango eza kotekama partout na ville province ya Kinshasa. Reportage Francis Kanzalokoka. Kosambwa na solution ya eau minérale. Etumele microbe akufaka na poussière te, akufaka na moto.
Awane, ici ka basi ba problème. Al pete mutango wana. Bana bita lisula mai, bango bayebi mai. Tuzayo ngo za kuma au portable. Congo Kinshasa yokelanga likambo oyo désormais mutu nyonso soki olingi santé na yo ezala kitoko tala mai ya komela yango oyo Biolis mai esalami na ba norme internationale bino moko botala ba machine ndenge ezali ko travailler lokola kaka ba robot ya boye bokomela lisusu mai nini soki Biolis te ya motuya ezali ke Biolis eponi ajte mikolo tope bana ba mama ya zemi bakomela yango sans problème. Biolis ezali kosalema en plein nature donc na ba condition ya kitoko ezate lokola ba mai misusu o bazali kosala na sima ya ndako mama monganga asololi mai ya peto oyo tobengi na lopoto eau minéral ezali mai oyo ezwamaka bisika nyonso te mai ya solo ya komela ezali Biolis. Bino moko boyoki kasi bokozwa Biolis wapi tika toyebisa bino ke partout na ville ya Kinshasa ezali na ba boutique ba pharmacie na ba supermarché nyonso. Biolis ezongiseli biso nzoto kolongono. Potopota malonga pona bana na bineza protiva puis mukolo okoyo komela yango epesaka santé ya kitoko. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine, bote na kodole Bino, vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakuma rukura bana oyo, fo lesa kabango, poto Protivap. Et ça va pota te, allez, kamata, bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Sisi kulia ya bangu Protivap, babandi badansi na bangu ya babebe pro. Tala. Bari yango, chate kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona babebe pro. Ozala posola tatsapota kitoko pe ya qualité, le kala na 7e mm petit boulevard Papa Rifaza wana pona bino. Papa sinangai, eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre nous allons na yo na Nize oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza été dit pourquoi? Dans ce moment-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au Bonaïri qui m'a politique, peu moins ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir on a dit nous on va devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard
place d'artiste wana pe monsieur omona basaka badora kekele omona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi po tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends tant client nyonso akotaka awa oka yango papa desmawa mboka biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala osala fete odia bato nyonso na fete nataka apesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokolokola eliki yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka oyo oza na oyo lokwa emoro olingi koma boliki lokola eliki yaka na osala oyo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaki bate eza te Oyoki, adresse Ezase Moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Vous avez kebele po na kolanda info lingala journal ya peuple la peuple ceux qui vous s'appelle qui nous merci la France kanza loko kazaki bongo nasima ya caméra assisté na Igor Ntingi Nadine Asona azaki bongo chef d'édition ya journal Oyo héritier mapindemi ya supervisaki journal Oyo montage sima ke pa ya Christian Kengebe ningala bino topsani rendez-vous donc vous allez au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King